bonsoir, ba maman. Bisika nyonso bozali selon temps nini bokozwa émission na biso ya Spaga TV makusa ya mama spaghetti. Ba maman ndeka na sola kina bino ke naza po na bino. Donc na ye naza na besoin na partager ya mukie o naza nango na ba maman nanga. Ndeka baloba ke na makusa tolambaka mwasi na mwasi azalaka na nzungu na ye. Donc to se complétaka. Muto alekaka muninga azana yete. Mais la msusu place yo zangi mwa mayele ozuyibi mwa mayele pananga. Place yo muninga msusu azangi inga pe na yibi. Ya wana lobaki ke toko banda koyaka tout le temps na mwa ba recette moko ya biso ya ba congolais même na oya mindele pona ko partager expérience oyo tozana yango. Mais ba mama eloko moko nangana bakisa ya mukie te ya munene. Parce que eza na mama moko na kati ya mboka Lost na Belgique. Mama na biso Kati. Motema ya papa na biso Dani Mampuya. Ndeko ya Iget, ya mama Iget na Belgique. Na ndeko na ye mama Irlish ko? Mama Irlish na Suède. Mama English na Suède ya yo yangoyo. Donc naza awa na bokasite ya mama Kati. Mama Kati alobi mama spaghetti na Hollanda makusa. Mais na lingi osala ngo pa na yo te, na lingi vraiment ye pa na ngai. Donc ne naza wa naza epa ya mama Kati. Mama Kati donc alobi yaka oya kolamba. Mama Kati abimisi mbongo asombi biloko nyonso. Do biloko nyonso bomona tolamba lelo ezanga na bimisi 1 kaka mama Kati. Yango wana mama Kati ndeko ya mama Monique na kata Belgique mama nzamba pambolo mama Kati na mobile na yo papa na biso Dani Mampuya bokende liboso na bana na bino pona bokanisi ngai lelo na ya kosala émission na nga na ndako na bino na mbongo na bino bobimisi nzambe azongisa ebele bisike bimi vraiment lipamboli nyonso ekangamaki efongwama. Alors lelo tozosala biso recette na biso ya nzombo na ngai na musaka. Wana ezaka penda origine na biso ya bamongo. Toye nango baliaka yango na kwanga, baliaka yango na makemba, baliaka yango na fufu, soki poza mutu aloso okolia na yo. Donc yango wana sans plus tarder tolingi to lakisa biloko na biso tokosala nango nzombo na musaka na ngai. Tout d'abord papa cameraman na biso kita botala mama Kati ndenge apesi misolo o eza 2 kilo ngolo. Batu balinga mama reti baza mama spaga. Toza na nzombo na biso. Après nzombo na biso toza na ngai. O tosombi surgelé parce que ya makasa ezalaki te. Pona kosala nzombo na biso na ngai toza na ai. Papa cameraman ozwa yango. Toza na bouillon o eza ya poulet, bouillon o eza ya légumes. Toza na feuille de laurier na biso, toza pe na ail na biso, na yeto suna sina lobaki déjà ail. Toza na poireau, pona kosala musaka, toza na matungulu, toza pe na tomate ya mbuma, pona kosala musaka na biso. Toza na poivre noir, pona kosala musaka, et puis toza na muscade. Alors awa tokotia moi tomate na biso concentré parce que épais sa couleur ya bien na musaka et kota ke belete même on na chango touté na chango muke po na musaka eza la couleur ya bien pona eloko msusu la ke lengia kolia misu fwe sepela soki misu sepeli motema pe ya mbiango libumo ya mbiango nesengo yango wana tozo kota na étape ya kobongisa tout d'abord na bosani musaka na biso yango bomoni musaka otosombi ya ba boîte po bino mombo ebi mabisaka na biso apoto eza ba boîte o batekaka na nini ezalaki te esili yango tosombi musaka na biso ya boîte. Alors tozo kota na étape ya kobongisa tout d'abord biloko na biso nyonso
soki tosisi kobongisa biloko nyonso après tokokota na deuxième étape. Donc ba maman bozala na biso comme ça tokota na étape. Bon, tout d'abord nazo banda ko sokola nzombo na biso. Nazo banda tout d'abord ko sokola nzombo pona to silisa musala ya nzombo. Lokwa nzombo na biso eza ebele, mama sombeli biso nzombo vraiment ebele makasi. Na poto me mama sombi tale bela nzombo. Mbisi mbisi. O penza. Maso ngabene kanga ngenge. Bandeko na biso. Botala ndenge nazo sokola nzombo. Po nzombo babwaka ka posote. Papa cameraman ko poussa nozo la biso image oyo. Nzombo babwaka ka posote. Na liuka na biso na tie savon mukeza ebelete pona konika mbisi na biso. Parce que nzombo balongolaka ete baliaka ye na poso na ye. Avant na sokola ye na tokisaki mai ya moto na sopeli ye. Pona kolongola bamilinga oyo bayitelaka ngolo na mwa basalite mususu ekangamaka na mai ya moto elongwaka facilement. Yango omoni nyuka oyo ndenge akomi propre. Tuko nzombo boso ozolia ozana inquiétude aza déjà propre bien lavé. Bamilinga wana ekangamaka wana elongwe. Donc c'est ça. Kocha savon belete po eza biloko akolia eza sani tozo sokola eza biloko akolia muke kaka ozo longo mama ndeko na bino yeyo bo s'abonner ba mama bo like ba mama bo aimer bo partager na yebi ke ba mama mbele balinga kolia biloko mususu momona aza limité. Na osala ndenge nini pona lambe loko na lingaka ngo. OK place musu balambi yango olie metango yo mo yana ndako beta ngo bo ezo simba te. C'est le moment ya koyiba ka ba mayele ba mama. Oh pe amoni ke azana besoin. Mama spaghetti yepa na ye ndenge mama kacha sali. Ko hésiter te na koya. Na sina esaki bino ke na zapo na ba mama nyonso e ba africain. Ba mama nyonso ya mokili mobimba ata ba mama oyo ba européenne naza nango ba européenne bango wana nazali nako yebisa bino ba mama lokola te lo sabole o na mi yi mosaka na ngai na nzombo e ali nelengi na iko yebisa bino botela kaka bokomono. Bojela mama na bino ya liako. Ngai mama na bino na lembaka bino te. Mpona lingi bino mingi. Na lingi te mabala nyonso ebongo. Mabala ebongo batata tanga ko kende na restaurant atali boya bia mosa restaurant kokosa. Na ndako wana mama betela kanga penza. Lituma be. Bozela lituma pe goya Moko mususu bokolia mosaka na lituma. Lituma wana penda kai. Ya kakitoko mingi wana biloko na biso ya bankoko batikela biso mama tobosa na kata ata loko lia piliti ona lia ande pate biloko amendele wana ina ntina te oya biso ya li original ba mama to banga tena jali na yei botala sko mayo yo tonike lingolo bomoni na sopela ki na mai ya moto 2 fois mobimba na soki na sokola kangote na ngai tongo to liango na basalite o nyonso zomona po mamebe botala sikoyo mai oyo na sokole lingolo na sokole nzombo na biso donc soki na nika kangote soki to lamba ngo ka parce que na sopela ngo mai ya moto sokole ngo na maboko olinga lamba ngo na salite o nyonso na kati bomoni ba mama alors nde na sali boye na ko sokola ngo lisusu pour la deuxième fois. Sikoyo pona kolongola ezaka nango pena na mukuwa te me tolongola ka mwa mukuwa nango oyo eza mo elastique oyo ba mama musupe ba chaka na bango po ezala bien na olia
mais il faut tout sokola ngo soupe pour la deuxième fois bomoni mayo ndenge bimi salité c'est ça salité oyo nde tolingaki tolongola yango autant tokosala ezala kaka nzombo na nzombo olie nzombo na mwa salité nango na kati non donc c'est ça oyo eza troisième mai na tie yango oyo donc koto kuna nanikaki baposo na biso awa sikoyo nazosala finition ya kobongisa nzombo na biso bolimbisanga emona obenga ngolo meza ngolo te eza nzombo donc c'est ça ebimisi sikoyo mai ya pro ebimisi mai ya propre sikoyo tozobongisa nzombo na biso tozobongisa nzombo bamama bosabone bamama bosabone sino bokorate makambo ebele nazali awa mpona bino bamama botala ndenge nyama ekomi propre mbisi ekomi propre poso tala ta ndenge poso ezongenga ekomi nango propre ndenge eza boye poso yango ya nzombo babwakaka te taka poso kitoko mpona kolia bamama nzombo yango mpe eza ya sika mpenza nzombo oyo eza vraiment ya sika donc c'est ça kotalaka ndenge nazosala bamama bapapa donc émission na bino yango oyo ndeka nautai koloba oyo nyonso aza na besoin outi mosala olembi oza na eloko ya kolia te omoni ke olambaka bamutungisi mama spaghetti azali donc toza na bapo na biso bataba tozoteka epuis toza aussi na bapo na biso ya bapondu olembi na kolamba okuta pondu mama spaghetti asalamba acha na bapo eza nango moins cher soko obengi topesa yo numéro makambo nyonso tu obengi oye kosomba donc numéro oyo ya mama spaghetti oyo azotekela biloko ezali 0468 590 532 donc nazo répéter 0468 590 532 soko bengi nga na numéro wana oko nyonso oza nango posa oza na besoin pesa commande opesi commande tosaleli yo eloko olingi ya kolia ezala limbondo tokosalela yo ezala pondo mafuta tokosalela yo ezala légume vert tokosalela yo oye kozwa so mpo lingi tosala nzungu mobimba esololi olambeli yo deja nzungu mobimba oye kaka ozwi opesi biso mbongo na biso donc c'est ça donc tozali awa mpona bino ezala liboke ya ngulu soko olingi liboke ya ngulu otumbi oye kozwa olingi liboke ya mbisi ya mai liboke ya ngolo liboke ya lilangwa obengi oye kozwa biso tozwi mbongo na biso donc tolingi ke bamama ana poto basalaka tellement mingi soki auti mosala aza oblige alamba susu mpona papa bon en fait soki mama lingi papa ya loboko na ya motu mosusu te eza problème te mais eza mpe na mokolo mosusu mama kozala fatigue aye kosomba mpona biso nde moka tokenda barestaurant nde mpe tokendaka na mama tonge kolia ndenge moko kaka so mokolo na mama mpe alembi aza moto akuti kolemba okozwa mpona bino ya nini boye mokolo eleki eza nango cher mpe bapapa na bamama soko bengi osololi ata oza na fete naza na équipe mobimba mpona kolamba donc okobenga biso toye tolambeli yo
Parce biso moi mike na biso toke na biso. Donc c'est ça. Message eza yango wana mpona boliaka biloko ya bien na bafeti. Bamosusu omona mpe feti boye bato bazokokolia biloko te batikitiki mpona nini elambeli ya mabe. Elambeli ya mabe moye bato balia bien na feti eza te. Mama Spaghetti ndenge aza boye aza na équipe na ye, donc équipe wana moto ya moto aza na spécialité na ye. Nga moko sikoyo na tout terrain, même kota mondele, même kota bato mwindu nazali. Donc c'est ça. Bon hésiter te. Biso na biso ka to sunga na ba mama ba papa. Bon. Nasukisi déjà kosokola mbisi na nga. Oyo eza pena biso salite te, ekomi nde couleur ya mbisi na mwa salite mokie etikalaki na ntango tosokolaki yango na linyuka. Donc étape oyo tosilisi. Ok, bon, awa sikoyo tokomi na étape totia musaka na biso na mai, tokopase yango su pour la deuxième fois parce que esika basalaki yango biso tozalaki te. Alors po tozala sûr ke eza na batenge na kati te, tokotia yango mai. Après avoir kotia yango mai, topase musaka na biso. Après avoir kopase musaka wana, tokotia yango na moto. Tant tokotia yango na moto, bon tokende nango na malembe. Tokende kotia musaka na biso mai. Merci bandeko nyonso bazolanda nga na ntango oyo. Bomoni déjà musaka na biso totie yango déjà mai. Nde totie mai bosko tozotia yango na réchaud etoka ebimisa solo ya musaka. Donc cameraman landa ngai totia musaka na biso na moto. Donc totie musaka na moto. Après avoir kotia musaka na biso na moto, nazobongisa ba épices na biso. Nazobongisa ba épices, nazobongisa ngo. Entre temps, tosi sana na étape oyo, tokota na étape mususu. Nazozela soki musaka na biso ebandi kotoka nde tobandi kokota sikoyo na troisième étape. Nazokata matungulu na biso. Tozokata matungulu ba mama.
Uba aye. Sikoyo awa tozokata nani ngai na biso te mai ezalaki na glace donc tokokotya yango mobimba ndenge wana te tokati yango minene donc c'est ça tozongisa yango na sani nango ça. Maman, vous s'abonner, vous liker, vous partager, vous aimer, maman. C'est pas dans la bino yo. Ba o bozo lukanga na bunga te nazali. Bo s'abonner pe na Spaga TV officiel. Kuna tozana ba théâtre tozo sala pona ba édification ya lingomba ya bana nzambe tozo sala mo ba théâtre tozo pesa ba conseil kuna tozo na ba senet mais kala mingi te tosala bino ba film ya kitoko groupe na bino ebotami na Kinshasa et kala mingi te bokomona ba film ya Congo na ya poto to sangiseli bino pona to sepelisa bino ndenge to mesana ko sepelisa bino ba o bozolo bana bunga te ngai oyo na sengi kaka ko soutenir nga bo pesa nga makasi na ba abonné na bino na ko like na bino na ba partage na bino e ko sala nga bien bisika bozali papa Pierrot Malanda mokonzi ba terroriste ya yo yangoyo mesana ko panza ndenge ozo ko panza e ko sala biso bien sikoyo tokomi na étape oyo tozo tchaki déjà musaka na biso ezotoka ebandi kotoka na moto. Alors awa tokoti na étape ya nzombo. Alors pona nzombo lokola musaka ezotoka nzombo pe tozo saisonner yango ndambu tokisa ngo na coin nango l'état musaka na biso ezwa position ya malamu pona tobaka nzombo na biso na kati. Donc na tie moi sel awa na nzombo na tie ai na nzombo na tie ai na biso na nzombo nazwi bouillon ya légume na tie sikoyo nazo mélanger pona nzombo na biso ekota mungwa otango tokotia na musaka tokotia susu mungu ebele kuna te parce que nzombo na biso ezotoka na mwa ba épice bandeko na ngai façon ya kolamba musaka oyo nga nazwango na classe te mais nazwango pa koko na nga azalaki spécialiste ya kolamba musaka na nzombo musaka na mungusu na ngai soki koko na biso alambeli yo okokata misapi okondima te ke ozolia eloko balambi ozokanza kwa agu oyo batie eloko mosusu to balambi kaka normal. Donc c'est ça sikoyo na saisonné nzombo na biso na poivre na ail totie bouillon totie lisusu mwa mungwa awa nazotia mwa muscade na nzombo na biso nazotia muscade na nzombo naotia muscade natie poivre noir
Je prends vraiment à mélanger du sousou. Mélanger. C'est quoi là? On a l'autre chango na moto. On a l'autre chango na moto. En attendant, bon moni, pour ça que la biso est toki. Bomoni ndenge musaka na biso ezotoka ndenge moko bomoni na kolongola bafulufulu wana bomoni musaka na biso bomoni déjà musaka na biso ndenge ezotoka sikoyo tokomi na étape ya kotia ba épice na musaka na biso. Maman, tozocha oignon na biso na musaka. Toche poireau na biso na musaka. Toche tomate na biso na musaka. Toche ndambu ya tomate na musaka ya concentré. Après awa tobakisi ngai na biso. Ba mama ndenge na cheboye nache bouillon ya poulet, nache feuille de laurier. Donc na bosanaki parce que pilipili na ndako aussi maman bataka pilipili na mobimba otie na kati. Muscade na biso oyo tikalaki ndambu tobakisi na musaka. Totie na mwa sel po kuna déjà na mbisi na tiaki sel. Awa na tie sel ya muke kaka na bouillon na biso toka. Et puis na bakisi poivre noir. Sikoyo tofiniki. Musaka na biso ekotoka pendant 10 minutes. Esangana awa pe mbisi na biso ebandi déjà kotoka. Tokobando balusango pona esangana ba épice esangana. Mbisi na biso yango yo ezotoka déjà, ebandi déjà kotoka. 10 minutes ekosala awa na 10 minutes ya mbisi ekotoka ekoti épice. Après tokozwa mbisi totia yango sikoyo esangana etoka. Pour musaka déjà esi bimi solo. Donc sikoyo po ebela ensemble awa pe etoka. Bagu nyonso ekota na kati. Après tokola kosalisa musaka na biso na ngai. Tabe kobela résultat bokomona likolo ya mesa. Nalingi bino mingi mama bo s'abonner ba mama boza wa mama Congo basi alokumu basi malunga bino nde pote kosa biso te toyebi origine na biso ba mama tokokobosa na authenticité te héritage bakoko na biso batika tokokobosa nango tata toke wapi tozalaka fier
babilo musu papa baliaka moka atika lia mais soko lambelelo kopenza wana ya biso ya mboka akolia ngona appétit akanisi mama na bango mama na biso kana kolamba boye tokanisaka bapapa ba mama na bango bosabole na koyebisa bino bosabole bamama topataze oyo tokomi étape na biso oyo eza avant dernière étape mpona kokisa nyonso mpona mosaka na biso tofongoli awa omoni mosaka na biso etoki na baepice nyonso awa mpe nzombo na biso etokaki ekauki mai sikoyo tozotya nzombo na mosaka bazosangana sikoyo po basala mosala na bango mibale bokomprendre mama Kati asombaki ngolo ebele musaka ebele donc nzombo bolimbisa ba mama bolimbisa bambisa ngo kokana bakombo donc asombi nzombo na biso ebele musaka ebele kolamba lokola ya feti ka mpona kolia poto oyo eza na makambo poto kolia ya poto eza na makambo mboko balokango na kolia bandeko mama Kati alobi 2 kilo ya nzombo mama spaghetti folamba yango mbala moko mwana mwasi oyo nasala niboni oyo aza mwasi ya solo basi ya solo bazalaka mwasi ya ga oyo bamisie bayemba mwasi ya ga sikoyo tosangisi nzombo na biso na musaka na balusango mwa ndambo po esangana boye mpona toperdre goute tozozwa ndambo ya musaka totie na nzungu mpona korekupere mwa babiloko ya mike bagu ya mike oyo etikalaki awa po ngolo na biso etokeli nde awa nzombo na biso etokeli awa ni ngolo ekangami nga na munoko eza masolo nzombo yo ngolo zoya kosala nini awa nzombo likambo dani yo bomoni torekipere jus na biso etikalaki awa toza na perte tokosala te torekipere jus tozongisi yango na nzungu sikoyo ezotoka ensemble le reste tokotala na nsima tobakisi susu mwa mungwa ekoleka te bamama na contrôle bon tokomi awa tokokutana sikoyo ntango biloko na biso ekokoma kobela nde tokolobela mais musaka eliamaka mingi kitoko nango ezalaka na kwanga to na likemba fufu mpo na Kongo tokoma kolia nyonso mais biso pena bangala toliaka pena musaka bia na kwanga na likemba mais lelo tokoma kolia nyonso semuni mpo kobeta na yo soki ekutani nayebi ke bato na bandeko na biso bayombe bango babetaka loso na musaka neti papa Dani nayebi ke lelo olia yango na loso mais tokende nango kaka bongo te nalingi bino mingi naza na bamama bapapa bisika nyonso bozali sikoyo tokomi ya etape na biso ya suka donc musaka na biso etoki bino moko bomoni ebimisi mafuta likolo ce qui veut dire que masolo sikoyo evandi bomonaka musaka ndenge ezali donc biloko nyonso esangani donc biloko nyonso esangani nzombo asangani na musaka yango moni ke tokomi sikoyo tolingi topase na table donc invité na nga mama Kati ye moko na cameraman na nga papa Didier Osenge l'homme na nga moko bomoni te musaka na biso monde esali
musaka na biso vraiment ekomi na mesure ya kolia. Donc c'est ça. Eza musaka na nzombo okoki mpe kolia yango otumbi Thomson pembeni soit na viande soit na eloko mosusu neti mama Kati alobi ke tokolia yango ya pamba te. Donc tokolia yango asalaki na liboki ya ngulu na poulet à mwasi oyo aza pena mwasi ya solo. Donc tokomi na suka deja sikoyo tokoke na table ete wana mwana so ba flamand iki muntu ete musaka ete mama na lingi bino mingi lelo tolambaki musaka na biso na nzombo na ngai lobi ntango bokomona nga nayela bino liboki ya ngulu opika nazoya bato bazala mwa difficulté osala limbondo liboki ya ngulu bobongamaka mpo nazoya bamama mosusu mpe badeklare balobi ke fo nazongela limbondo bamama botalaka owana nazongela lisusu mama oyo alobaki na ngai ke ye alambaka limbondo na huile mama limbondo eliamaka na huile te mama pardon soki olinga mafuta mbila te chauffe ata mwa ndambo olongoli solo wana mwa mobesu moke otie na limbondo mafuta huile yaya limbondo elambaka na huile te mama donc réponse na yango wana limbondo vraiment alela biloko na biso bamongo limbondo eliamaka kaka na mafuta mobesu ya mbila soko omoni ke mbeso ekotaka te ochauffe yango mwa moke olongoli mwa solo wana otie na limbondo ekosala bien. Merci beaucoup. Tozokende sikoyo na table na biso bomona ndenge toza koservir toza kodia cameraman na biso osenge ya Didier ya baosenge mignon garçon belge mignon donc yango wana koprésente bino table na biso na biloko na biso oyo tokolia lelo bamama musaka na biso yango wana ebeli donc musaka na biso na nzombo ebeli deja yango wana awa toza na sose mama Kati ye moko asalambaki alobi fo tolia yango na mosuni pembeni. Mama Kati sose na biso ya kotumba mama Kati asala tumba deja alobi ke mama lokola oyaki tokolia musaka yango moko te. Awa pe lisusu mama Kati asaleli biso ngulu liboki ya ngulu. Donc lelo toza vraiment gâté nga na papa na nga Didier Osenge cameraman liboki ya ngulu atieli biso mpe mwa vin na cidre. Donc cidre onga munasi na bane deja komela yango omoni eza wana na vin na biso toza na mai na biso komela. Donc awa toza na kwanga donc tokolia yango lelo na kwanga bino omoni tokodamaski na kwanga. Donc merci beaucoup maman Monique tala ba œuvre ya mama Kati mama na biso na Suède mama ya biso iriliche mwana promedia aza na Suède mama iriliche talaka mwana toza mpe mama Kati awa ayambi biso Maribel talaka biloko mama Kati ndenge ayambi biso bolanda exemple mama Kati ba mama faut vous soutenir musala ya ndeko na bino soki bino soutenir biso te nana ko soutenir biso ba américain ba ko soutenir biso to ba rwandais muto ba beta biso masasi ba ko soutenir biso kaka biso moko na biso moko vraiment mama Kati lo sambo na nga ezake amona kota na ndako tango na kobima amona changement na domaine nyonso nzamba lola oyo natambolaka na ye amona ye na liboka ne molinga. Merci beaucoup. Sikoyo tokoleka na table mpona kolia repas na biso. Merci. Totie lutu na biso mpona koservir musaka. Bonne année.
bonne année, baliaka kaka baliaka kaka maman Cathy Didi Osenge baliaka kaka l'homme baliaka kaka baliaka